Vital, comme na rôle na ye à pacifier, il a dit je prends à cœur au Koki Kozonga. Réaction ya Ngwanda Zamboko ezalaki nini? Ngai na boyi bokende ko poursuivre ngai. Botu na esikoyo poursuite nini abangaka parce que batu nyonso batrava na Mobutu bazonga awa et même beaucoup batu ya Mobutu nde bazalaki entourage immédiat ya président Kabila. Mobutu le maréchal qui avait donné la nationalité naba Tutio Yonyonso. Les Tutsi ont raison de se dire congolais comme tout le monde. Bon, pesaka bango bino ba administration ya Bangwanda na Mobutu, bon pesaka bango nationalité. Mobutu le maréchal qui avait donné la nationalité naba Tutio Yonyonso. Les Tutsi ont raison de se dire congolais comme tout le monde. Bon, pesaka bango bino ba administration ya Bangwanda na Mobutu, bon pesaka bango nationalité. Bon, yo zokolo baloba, tozongisi Zaïre les Zaïre. Zaïre, la période de Zaïre, qu'est-ce que nous avons gagné? À part Biloko Mukemka Salaki, et puis après, nous avons vécu la terreur. Et so wana malawit, azo pasola drapeau nabiso. Babenga ki eso, bayebi sakiye, yeso ayebi ango na Kiswahili, que yo oza malawit, ozo kota makambo ba Congolais ndenge nini. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. PSAE Sango y agence de prêt, yaba professionnel. Yango Oyo avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van ezakoya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki e komi peba meli. Yo ozana nord to sud ya Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 00 44 747 48 01 087 0044 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction. Bandeko Balingami, merci beaucoup. Merci Nandenge Kaka Bosala Kabiso confiance. Merci parce que Mboka Oyo RDC Zamboka Nabiso Toba Terayango, il n'y a pas un autre moyen. Merci Naba Oyo ata bozo comme un message bo fingi, c'est-à-dire botanga kabiso. Mais raisonnement est à la soutenue. RDC to batela yango. Batu mususu ba bengi pona ko justifier bona boyo omoni. Nous restons catégoriques et nous disons des choses. Le nôtre ko expliquer oyo bozo benga commanda eso azanani. Pour comprendre toujours ba erreur oyo biso moko ba congolais to salaka. Oza kukute biso na benda filme na sima na expliquer o etali vieux Ngwanda Zamboko mutu na ye moko abenga kingai pour dire bilo bo comprendre makambo te vieux na yebi makambo kuta zo seka tango bozolo banabi te, tu ne comprends rien du tout. Na période wana excellence Vital Kamerhe bakomelaka bango na Ngwanda kalingia zonga na mboka. Vital comme na rôle na ye ya pacifier, il a dit je prends à cœur au Koki Kozonga. Réaction ya Ngwanda Zamboko ezalaki nini? D'accord, na lingi na ya ko récupérer bandako na ngai na ville kuna esika chaka église na ye. Deuxième élément, zo exigé
basala mukanda officiel ke bako poursuivre yete makamla zolo ba botu nayi balobi me ba mususu oyo bozaki na bango na impère bazawa il travaille le président Joseph n'attaque personne zonga awa lokolo lingi zonga parce que batutu bazawa et je me rappelle le professeur Lukulia a récupéré ndako na ye et pas maman Agatha Zaiko Fanda. Il a pris, il était ici, Vunda Tepemako, qui est le directeur, il y a son diplôme en master dans la faculté à droit, il est le directeur chez nous à l'IPC. Vunda m'a donné cours, Vunda était le directeur aussi du cabinet à Mobutu, il est ici, Lokondo, Baza Awa, Mokolo Apombo, Kengwa Dondo, tout le monde était ici, Batundu, sauf Yengwanda, alobi soki na yebo poursuivre ngaite. Botu na siko papa. Tant que vous le baba poursuivre yote, tu te reprochais quoi? Tango Vital Kamerhe accueilli pour récupérer Maman Bobila Dawa na Maroc. Alobi Bozonga, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Maman alobi, le col à papa a enterré awa. Nako tika été, je reste. Véritable amour d'une femme qui aime son mari, même lorsque le mari n'est plus là. Alors, bandeko nanga bolanda précision oyo. Bana ya Mobutu bazonga, bana ya Mobutu. Mais Ngwanda qui est cousin à Mobutu, mais bana ya Mobutu bazonga. Et Namboka Oyo, Zanga Mobutu akomaki vice-président de la République. Na période wana bazongaka bolandaka pe manda Mobutu asali ba interview na CCTV. Nous l'avons suivi. Ba Mobutu Sitikoli, ba député, bazawa. Mais Ngwanda boyaka koya. Vital alobi jet yango matato zonga alobi ngai na boyi bokende ko poursuivre ngai. Botu na esikoyo poursuite ni na bangaka parce que batu nyonso batrava na Mobutu bazonga awa et même beaucoup batu ya Mobutu nde bazalaki entourage immédiat ya président Kabila, ex-président. Botu na sikoyo ye abangaka nini soki alobi o ba occupé ba Rwandais ba occupé RDC. Bolanda photo yo momo na Ngwanda botu na ye yo na Rwandais oyo na Kinshasa oyebaka teke bazalaki bolanda. Na lingi siko bolanda lisusu déclaration ya Kengwa Dondo. Parce que muto ya benga kinga ya Ngwanda alobi faute zaki ya Ngwanda te etali Ngwanda te za Mobutu na bino soki za Mobutu pona nini Ngwanda alobaka te que Mobutu a fait occuper le Zaïre. Azako ya attaquer Félix o ya kuti makambo nyonso, le décor était planté, l'acte était en train d'être joué. Kengwa Dondo alobi nini bolanda. Comment j'ai mal géré la situation de réfugiés? Nous devons dépasser les petites divisions internes et nous mettre ensemble. Je décide avec mon gouvernement que tous les réfugiés devaient quitter le territoire de mon pays au plus tard le 31 décembre 1995, le 31 décembre 1995, et que le président Mobutu me dit ce n'est pas comme ça. Prends une position contraire et je reçois de la communauté internationale le secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, le sous-secrétaire d'État, Georges Mousse, le directeur pour Afrique, Rochero de la Sabrière, pour me dire, écoutez, non, il faut suivre la voie du président, il ne faut pas vous opposer au président sur ces chapitres. Alors que toute la population du Kivu avait mobilisé ses moyens de transport,
pour aider les réfugiés à rentrer. Bon, il y a une déclaration qui que Mobutu lui a empêché, il y a besoin de Sabato. Pourquoi c'était difficile? Parce que c'est le président Mobutu, le maréchal, qui avait donné la nationalité Naba Tutio Yonyonso. Les Tutsi ont raison de se dire congolais comme tout le monde. Bon, pesaka bango bino, administration ya bangwanda na Mobutu, bon, pesaka bango nationalité. Soto longoli makambwana na pembeni. Lelo oyo. Bolanda acte oyo tolingi tolakisa na vidéo pour na tuna bino question. Bolanda. C'est fini avec ces Lénola, République démocratique du Congo. C'est fini. C'est l'occupation. C'est fini. Nous allons retourner notre pays dans les noms d'Isaïe. C'est fini, c'est fini. Nous demandons à la communauté internationale, la Belgique, la France, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, l'Allemagne, le Canada, vous doivent soutenir. Bato yeba pasoli drapeau. Voilà que ça tout moko soki azawana. Parce que quand je vous dis, ce n'est pas un problème de vivre avec eux, il n'y a pas un problème. Nous on a vécu avec eux. À Lubumbashi, j'ai vécu avec eux. Il n'y a jamais eu ce problème-là. Cabinet d'avocats, Yabaruberwa, Nabanyarugabo, c'était à Lubumbashi. Bazaba collègue, Yabamuyambo Kiasa. Il n'y a jamais eu ce problème. Ce problème est venu un problème politique. Monté de toutes pièces na banane. Ba belge, na ba français. Ba neko na biso Rwanda ba problème te. Comment ambassade na biso na étage wana? Batomi bale oyo ba ye bazo filmer bango ba mati caméra de surveillance ezo na bango te. Ba police belge ba omona bango te. Ba longoli drapeau ya RDC ba kiti nango ba pasoli ba drapeau ba matisi drapeau ya MPR. Les Belges n'ont pas toujours vu ça. Et ambassadeur Nabiso yepe ezolobeli lokoti. Vous ne comprenez pas, j'ai amindele hein. Beaucoup de Congolais batouti. Vous ne parlez pas des Angolais ndengenini. Bazawat. Oh naza muzombo yao. Et belé bazawana. Ça n'a pas été un problème, ce n'est même pas un problème. Soki balingi balongola Benyamulenge na armée balongola bango. Il y a un seul commandant suprême qui peut décider. Parce que ce n'est pas un problème. Na ko comprendre te nanda kona bino yo mwasi na bana boza 12. Batu moko mibale bakoti baningi babanda bitumba bino bokimi botiki lupango bino baye ko assiéger biso. Mais vous avez belé beta bango esili. Alors c'est une honte pour la République de dire des bêtises. Nous ne pouvons pas dire ça. Le pays est à nous. Nous sommes obligés de vivre avec tous les voisins. Bozo zoba il est très haut, parce qu'on passe sur le drapeau, bako expliquer batepi batuazo landa. Nous sommes quel genre de peuple? Dans d'autres pays, ce sont des élites qui expliquent, qui conduisent les masses. Ici, ce sont les illettrés, les fainéants, les mal éduqués comme eux, qui veulent vous guider. Ça, c'est quelle manière de penser? Et nous, les Congolais qui sommes dans d'autres pays, est-ce que tu es occupé de pays wana? Maintenant, la ligue boyeba, commandant ESO. ESO, mina kujua. ESO parle Swahili comme moi, correctement. ESO n'est pas congolais.
Vous étiez à Lubumbashi avec votre père quand il travaillait à la Jekamine. Je présente Eso pour la Kisabuzo Bayabino Batoyo. Bon, yo Zokoloba Loba, Tozangisi Zahir les Zahir. Zahir, la période de Zahir, qu'est-ce que nous avons gagné? À part Biloko Mukemke Salaki, et puis après, nous avons vécu la terreur. C'était la vraie occupation. Il y a un père. Oh, Zalaki va te belé à Équateur. Tozalaki ba Umbuawa, 32 ans. Eso kombo na ye eza eso me unga. Nde kombo na ye. Azali Congolais te, aza mutu ya Malawi. Eso bozana aza mutu ya Malawi. Botu na ye. Il parle correctement Swahili. To benga ki ekutu, asia solo makambo tu na Swahili, nous avons des audios. Papa oya bota eso kombo na ye Fula Unga. Donc Falu Unga de papa na ye. Maman na ye azali Tabu Amisi. Falu Unga abali Tabu Amisi baboti eso me unga. Obozo benga komanda eso. Sœur na ye ya mwasi babala ye na ndeko na biso ya baluba. Aza kuna na Angleterre babenga kai chabusi bébé. Nde sœur ya eso wana zomona. Bango bato baza bato ya Malawi na Lilongwe. Commune na bango babenga ango Kawale. Nde sika bango bafandaka. Papa na bango tango longo Jekamine. Azali siko sala peinture ya ba tableau, azoteka ba tableau. On a lobby, c'est son père. Papa na bango nyokoma. Po bana ne ba bota mabana nyoso ya unga. Bazali ko beta papa na bango bazako finga ye. Ba nyokola papa na bango. Éducation tamo kote ya malamu ezalaki pa na bango. Nde eso wana. Il n'est pas congolais. Tala ndenge bozi un Malawite azako passo la drapeau ya mboka na bino. Et puis vous dites ici mboka eza occupation, vous voyez ni les traits comme les boka tu sais qu'il y a occupation. Aye bien il peut écrire ça. Azako répéter kaka. Eso wana za Malawite azo passo la drapeau na biso. Babenga ki eso. Bayebi sakiye. Yeso ayebi yango na Kiswahili que yo oza Malawite ozo kota makambo ba Congolais ndenge nini. Balobi il faut to benga mama na yo ateya yo. Ba benga sœur na ye chabusi bébé na Angleterre ayebi sa de konaye atika makambo ya Congo. Niveau à comité ko passo la drapeau ezamawa. Le Congo doit se prendre en charge. Il faut que bo freiner elan oyo. Jewana eza je ya ba Belge bazo sala na batuwana me bokolonga te. Papa, maman, au Fandi na Royaume-Uni, topé aux Zalandeko na Londres. Pesae Sango y agence de prêtres, yaba professionnel. Yango Oyo avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Na Kinshasa, toza sur quartier Kimbangu, croisement Elengesa, Makanzu na rez-de-chaussée, ya immeuble Jimbo, commune ya Kalamu. Van eza koya na ndaku na yo na Angleterre, pona kozwa biloko, kotinda na Kinshasa, kolina yo ya lolenge nyonso. Olingi otinda nini? Motuka, carton, vélo, biloko ya kolia tope biloko ya ndako mobimba komi tungisa te. Kafrex otindi miliki e komi pe bameli. Yo ozana nord to sud de Angleterre, benga biso na ba numéro oyo 00 44 747 48 01 087 00 44 74 66 43 67 59. Kafrex eza na Angleterre ti na Écosse. Kafrex et Salakapé fret aérienne. Avec plus de 15 ans dans le business, Bokozala de cité. Pour plus d'infos, visitez notre site web www.kafrex.com. Kafrex, au-delà de la satisfaction.